artiste belé bayana lokoso souci ya koyeba na artiste omonaka artiste na biso Congo na yeba kapete 1 bazana nu ba lokoso numéro 1 kosenga na bango exagéré omonaka artiste na bino ya théâtre te so kaka yebani abelaka muke mama même kangalela boye te bo changer nga pays na bien balela kaka be épisode basela ka ba théâtre ba tchaka mbongo wapi ba vacances bakendaka na ba Dubai tant bakoma maladi ba tchaka wapi bo kende ko senga bo komisi ba si ba continue ko ba massa na bino bango pe bon vale on ba kombo RD kombo Zaire eza na intimidation moko boye kombo Zaire zo ko ebemba nyoka ata kufa fo lenge kaka banda bolongola Zaire Congo ekoma Congo tala Congo ndenge koma banda ka balatsa ngo kombo Congo ekota ba problème tilelo avato tala tango tozanga na Congo avec ya Zaire ezaka problématique omonite ba Lumumba tika Zaire te Lumumba tika Congo na kosi désolé des alaka tango ya ke Zaire ye kimia eye banda Congo ezongi tala tilelo na comprendre nga très bien on a biso ba vérité toi na pays moko yaya soko cheli pays abwe motema okokufa avant linga Congo po ezamboka na yo mais makambeleka na Congo ko kipete Congo ekomi pepele na remarquer que na bato batanga te ba voyu bazata na moi valeur na kopesa Congo kilo ke bato tozomona ke batanga ba aussi sa Congo valeur na ko comprendre ko tanga mozana sagesse te so zo comprendre nga makamna mo na Congo pays oyo Mobutu tika ndenge nini Mobutu to boyite abesa mabeneme vale on ba kombo RD kombo Zaire eza na intimidation moko boye kombo Zaire zo ko ebemba nyoka ata kufa fo lenge kaka banda bolongola Zaire Congo ekoma Congo tala Congo ndenge koma banda ka balatsa ngo kombo Congo ekota ba problème tilelo avato tala tango tozanga na Congo avec ya Zaire ezaka problématique omonite ba Lumumba tika Zaire te Lumumba tika Congo na kosi désolé des alaka tango ya ke Zaire ye kimia eye banda Congo ezongi tala tilelo Congo za kwa mutu pasi liboma on dirait liboma moko na fulu azanga délivrance bombe ko zonga ta zero manaka Congo guerre katani makamutu wa Zaire Gondi mangate c'est que toujours son nez parce que ya nazo belo makambo na vérité na yebi ke bino bolingi Congo ko lekanga oh ndenge ah oui pendant na mama ko ni tesa au contraire on dirait orge à Congo on dirait na wela Congo na mutu te pona lia ka pesa fa na ngote d'abord so talinga bena za kapenda Congo letina za ka ndambo étranger na kosi on a biso polele oza pays te oyo oza pays ko betela tolo kotamba na Congo na munanga za ko tamba na solanyete ba ko lumba partout fo ba benga na yo kotamba na nya o ko lumba ma Jamba Pasteur batebele ba komo lo baki Pasteur John a komi ko lo ba mabe et surtout na biso pe batu internet ba temps fort na biso au moins o lo baki elo mo bwime to kati pratiquement mabe de trop de ya wotema kambwana ba maman ba komi ko déclarer non Pasteur a komi ko mabe a komi ko ba bêtise nini compensation na binit compensation za bêtise oh ndeko ngana lingaka ba hypocrite te yona ngama te ngana taka na vérité tout droit bale pe na bima na ngaka hors jeté na lingaka te likambo yebi bosa ngona ko battre mbe ko kosa ngona mascarada qui dit télévision yana makam yana ma chaîne lokuta yana makam soko le ba poko sa population a sa politique ndelo lokuta sala na terrain vérité mususu na munoko vérité mususu a na le ba réalité ya vie oya boy atika kotala yebisa bango bongo même on a sa chaîne soko boy na ba vérité na lobaka ko yate batu base belé on comprend nga très bien na za te pona se pesa bango na za pona pesa concerne makambo so pesa biso surtout pas simboke changer na kana ni fra est ce batu tu bala na sengana ni mbongo yebisa bango nyoso balandaka wana na sengana ni mbongo to na kana posa nani poyeba na bandana nani na posa nani na ngaka ba ventir te yango kola mukila panzaka batu na église ça na raison et bela ba kenana témoignage mabe a panza so to teka na église mi yibi oba mwana ko sambela kaka poko bela makele échange libande ba mona ki bien oya lo koso pa kwa kini mbongo afinga akumona Jésus mabeti lelo pone so vérité na ina pole lao
na bomba ka likamuto na ngamo na livra ngalo kwa likamusu mutu mususu bongo yo pona betongo na bangani mabe bo sala ba bomba ngo yo za mamo balo ngozana mwasi moko mobali moko sa ko no bimana ko batama po papa za na âge likola komi avancé ba akomi no bat papa pala la koma suna de écouter kana moko o moko bimana ko batama zo ko sa wonze poko no bimana mobali moko boyo yebi après ça na la bibo ba découvrir yo ba fantri mais l'église yo comme tel ça ko interpréter da venanga ba bambele pe comme maman prophétesse mais ki ndimo ko bimana mobali moko batama we bungiango ba se belé na bi bango ba fantiri Lieutenant Basta. Nakutanga te o batuni o basilika wana kasi bangoti na lo polele ya mukilo ba bêtise tala na ba bureau o monaka mwasi nanga ba jeune ministère abimaka na chef mazana alliance autant ngo libanda je pas alliance mais ba kenda en hôtel au kama te grade matarakaka mobala kisengi bela ka ba don ba futi biso na permanence ba futi biso na gain ba futi biso na substance moi c'est le cas masolo mine ba futi biso na bénéfice nzonde kobo na chef na le belayo Congo faciliter ça mboka eni benena ko pesa privilège à bien moi si noka tia teka na mesa wenze kama taxi ticket ko tia lito bongo ko tikali sakana et puis moi ça zoteka nini wangila balinga moi cha wangila bongo moi cha biki ya biro o combien on a ce soir nana makambe bele na ko biso ya kilo ko pesa moi sina sala Lieutenant Basta. ya quand na bisa wana batika na lobona lobaka nana makambe so na lobia ko ta 3 faté OK bando tala bano bi o mwana ngato di kosa ndoi nto benga o na bano polele na bano polele Basta yo ba réalité nyoso o lobaka wana ekuta no wapi ekuta wapi bon na beta masole uti lola na baka makambe salaka na beta nini ya likolo na beta nyoso ya problème nanga eza ke batu batika maseki pona vie vie est appréciée okokufa avant okoseli batu ndoko milongoli si pona conditionné vie faut kokayo otango tanga te koyana mukile za courage na ote nzambe nda cheyo yo nde soko komi mayele pesa yo moko forme na pesa taila ka batu où est le mal na pire ba exemple nyonso ya danger pour ki makaba dego na lobaka soko za goigo etikala na lela passe kolinga te soko lukaka to taila ka batu kufa na bango polele ngana ko te na bonde lao yo titi na terre kabina na zakana posa bo changer na kaninga bo changer ta oui Bosgo hôtel. Si on changer, tu comme ebele lo le baby. C'est que hôtel ane basta. Na terre na formalité, boyo quand tu comprendre te. Bon c'est ka boti garabo, na lo bano classe vous flatter. Kolo mukila ya terre batunyo so ba changer. Alo bangani. Na oti abango na ba code, bino ne boyo solution. Ça ba porte te. Holanda bibliothèque. Alo bangani. Pona bino eza bokonzalo les ya bino, pona bango eza distraction. Yo moni bato aboma Jésus bato église. Yo moni ngana pesa ka confiance na bato église te. Pona bi bazara mingi ba traite ba linganga te pona otia bango vérité. Or vérité na so ba lande zo songa ku église po bato mi ba ebite ba zonga na nzela. Mais comment na bima mabe pa ba pasteur ko lo ba ke tamba na vérité te bato ndenza ba sengeza lisum. Ko lo ba ke tika bato pe ba ke na ko luka vi ba luka pe mbonga ko pesa mabonza na pesa ko kanga bango lo coffre. Eza lisum. Et alors, comment mami mabe? Jésus tanga yaka bato aboma Jésus ba pagano te. Bapagano kutu basepela na Jésus pour bénéfice to sambela te mayambibi biso basambeli po kutana ifo atano état d'âme ouais sur la noix boy te nakosi comment ça sur la bogue akoyambo te ko tia église des ordres or église c'est que bata kuiti pour makambe changer hôpital ni boy ba malade boko traiter nan na bakisa bibam bate abino challenger ye biyaya pasteur tout qui est na chité mais na biboye en fait pasteur John ça pasteur église nini na pasteur ya mutu nyonso et puis nanga komba pasteur te tangolo bakolo kombo ba osilika o ba linga ba apôtre ba pasteur mais matambo na vérité te ba linga ba titre le ba lati sultana pembe lo bia rouge le ba ji chapeau lati lo ka ba boye ba lamba na nzungu o ba chapeau wana ba chapeau ba titre ba lingi mikumba na ba respect on ba bimaka na ba cha bato ba lingi lo kuma zanga mutuna makolo malika dadi dada attaque ça va kuna na lo bana yo ba passer mo ba zo ki bo condition ki wapi nzamba pesi autorité boto ni nzambe na lokum ba ko bimagila na li felo zela na bisa yo tala bango na ba campagne ba zo ka komona bango ba komi munene comme Jésus mu kelo ka petit moko boye yo ko so mo na publicité yo ko mo so publicité
bokende luka bibembe tina mama yemo or kolo mokila yaka kendaka cimetière abimisa aseko se bibembe nyoza cimetière abimisaka mutu moko ona damaka chez bino yo ndo kose kwa Lazare ya yaka nakosi ese na cimetière na basantu bazeka Lazare koma kolo mokila ko seksa bibembe nyoza aseko sima moko yo mutu batini ko tindo sengi mama yemo bibembe nyoza longa na morgue ya campagne taba fanti bino bo saka nonction hein kolo mokila sali miracle mape bima le bité o etikali bochana kitunga po okela ngo souci mais ça le lotin miracle comme atazo kena suka talo zonti sima boyo ka bandi mignon so ka dam talonnage miracle comme atalo boni ko saka na nzambe bo tina niveau 0 boy to mona so to ndima o sukola basi mitakala to moni ko kata bango ba poala basi total yo moko mona to moni soko le lobi mabe ba passer mo bolinga afo kutana mutu fa pesa ka mbongo lokwa hôpital et pose onction 10 000 $, 400 $, 500. Oh 1000 faut bayakate. Bandi me ba 200 francs ne ba 1000 faut kipaka bango te kuto wolo la ba on église yo mo na sujet. Et kiro ba pesa ka tetane yo na veste yo zo chola ndambe. We binanga zo vivre. Congo. Mondi ma comme pas que l'église so ka soni pona ko samba mabonte zate batei. Ba ko kanga na $6. Bo pesa $, so moni bolobili ka mesali 3 minutes batu bapesi te seke zate. Bo bandiko luka ba komba ko bangisa Anania na Safira bakufaka. Po beka ko pesa nzambe so mutokezo a garantie nyo sa pesa la libanda. O mate batu bazo sambla to kwa mituma boma. O seme fo abana mbimbi ko mota manaba na kwa waya na zandu. To sambela ka bo pe mabonza mwana iti tala bo. Ni bo saka na nzambe ya. No moni nzambe ko akebo pari futi na winner monela ndengo lingi. Ondere ndumba moko bato yena nyonga ko ndima yo. Ne bo saka na nzambe ya bino. Obe kisi mi fo bakanga na l'état. Voilà. Ba passer be fo ba benga ba na fimbu. Après bo jaki onction wat. O mona bango te. Lelo église elemba na likamba mutu pasa kisa paracetamol. Passer a chasa ngo sute. Banda ko chama boko pani atambo na lokuta mingi na malade mutu boko kende. Mais ba passer a kaso atelemika bo mona bembe ko mona mama na la mukie sekuye. Jeune na malonga prière à solo. Na ba no polele. Parce que beaucoup de ba passer ba ne ba zo mbrouiller population. Combien de bandimi ba ki m'église ko ba passer. Pasteur, je rappelle que le mot pasteur Denis Alobara qui est pour l'instant à Congo, pour l'instant en monde, Nzambe a ça dans ce miracle. Ah, ça va ça peine à raison. Bon, on a bien à Kosi. Balokuta va comme belé. Et bien, comme quoi ça ressemble à un miracle en bongo. Ah, si vous tapez $100, il y a une église dimanche. Tant on sait prière comme aveugle. Bongo faut. Moussa qui a alloué, bembe alloué. Nini, comment on dit? Cercueil na bongolo. Ba kena ngone église dimanche ba koti ya ba koti ba koton na zolo ba la te ba gan loko le bembe ba pakole fort de teint on dirait ou même na mort e bembe yawa prier tant ko seko on sait pas ça sur kanini le coup même atamo na sexy bembe potango lo ba dimi seme au moins na pena mbongo loko la stade wa maboke na maboke ah kotika nda kunzala nzamba sala souté nzamba sala kana ba ya vrai voilà. Dans le but qu'il faut nyoso base au moment de Congo sur 100 passer batkari ka 8 non nande et talibino na poni mutute oyoko boyo fa ofandi pasteur non nande on attend na de pasteur na ko tanga na ebi mutu ah yo za aveugle yo zo mona kwanga osoma teke yo za lokuta ya solo ya to ana lero ya omoni bo bimisanga mabe pamba po vérité le cas na le baka clair ndeko na terre pour na flatter mutute voilà na ndika pete ko be anga motei même yemo ko lo mkritanga yaka zaka na combo fixité côté musu Belzebul côté musu aventuré côté musu mutamasumu parce que ne kanga mana batu basambela ka te ya omone église nde tomboka bafunda ye yes aina matia moke balani na bango te to le pete ko balana na bango nde dengeni pour comprendre challenger tout fait voilà na oto original oyo kingalo la sir ko pesa mutu fotité ezabere ravi te mutu nde nzambe. Toi, on a l'air de camouflage. Difficulté, mon ingénieur, on a difficulté piaka.